bitumbe lelele eza bitumbe. Arrêtez la musique, arrêtez. Katazoba affiche affaire ne va les déranger une émission nanga ça dérange et ça encore que oui nanda kwa batu oui fait oui si batu bolo la photo na mi bolo la photo bolo tene émission eza ndako te ba idée ya cause batu bazo ngomno ndenga mabete te dia bazu na ndenga mabe ko ba bona ndenga sembla te ba la affiche affaire et ça te na nga s'il te plaît na signe respect au long de l'angai affiche ya boy ils ont manque de respect soit na kati na émission soit. Big up la famille Mbote, bonjour de partout vous nous suivez. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, à Kinshasa, Brazzaville, en Angola. Topesi bino Mbote belé po bolanda bisope et belé. Boalwood TV Katazoba la chronique Intelo Eagle Woman na présentation échangeate. Mon nom c'est Vision Mbanga état d'esprit. Ndenga akumbela masolo ndenge sala mwa kitoko toza kaka wana. On est ensemble, il y a pas de souci. Abel Boala ndi makambo yo amama tama Elutalaka elumonaka na système kaka ya jeu de jeu ndenge kendaka ndenge tokumbela kango masolo ezangaka te na internet balobi internet eza mondo yo elalaka te. Ça se réveille à tout moment, ça bouillonne à tout moment, et tokaka air nyonso, et mati kiti, et kebo et zongi. Donc voilà. Alors, namoni artiste moko babengaka je crois Petit Wendo, namoni na plateau ya David Mombele, azo discuter concernant affiche ya You Arena oyo batie na plateau. Alors nayebaka te me ndeko na biso David Mombele nayebaka te niveau d'étude na ye ezalaka nini. Ana niveau d'étude nini? Est-ce que tanga pena bien pour la monaka mwa manière de faire na ye on dirait pena mwa nchiki mwa genre manière de faire na ye. On dirait penachik moi genre. Manière de faire na ye, manière na ye ya kumbela makambo. On dirait chik moi genre. Alors, au moni Congo, toza na ba anti valeur ebele. Lokola toza na makambo presse, to le belaga presse. Beaucoup trop d'anti-valeurs na makambo etali presse na biso congolaise. Ndenge toza boye. Yana makambo so esalama awa na Congo et puis esalamaka awa. Ka parce que toyeba na biso makambo te tolingi pe ko même si toyebi tolingi pe ko améliorer makambo te. Volonté wana ezate. Ezate. Alors, artiste avandi na plateau, bozu affiche ya artiste mosusu bo mami kelie na sima. Heureusement que artiste wana aza pe éveillé, ayebi pe valeur na ye, ayebi qu'est-ce que c'est, ayebi que un artiste c'est déjà un produit. Un artiste c'est un produit. Un artiste, c'est comme un présentoir. Un artiste, c'est comme un présentoir ou une présentoir. Je crois que c'est une. Artiste, c'est le présentoir. Présentoir, c'est un support moko ba telemisaka produit. So ozoteka ba produit. So ozoteka ba produit, support o telemisaka ba produit. Yango na ba bengaka présentoir. Artiste ezalaka lokola présentoir. Il suffit qu'un artiste la ta polo moko boye, ya produit moko boye, pub mobimba yango wana. Alors qu'aux artistes mobimba ko vandise na plateau ko tiela ye photo, ya événement ya artiste mosu na sima. En tout cas, ezalaka conseillé te. Na éviter so na ba chaîne américaine, to na ba chaîne française biloko wana ezalaka. Je ne pense pas.
je pense pas qu'ils allaient vérifier dans ma chaîne étrangère botika le monde en côté parce que présence y artiste et moussous na plateau na image y artiste et moussous et le roi de ça la promotion na et le roi de ça la pub et le roi de ça la promotion y a offert samba foutaï est-ce que yo koyi kozwa na plateau na yo ti affiche ya ferré allez oyambita moussous artiste moko américain na plateau oyo ti affiche à ferré na sima et au salamati par exemple Econ pena ya oyambi Econ to Gims aloteli affiche à ferré na sima et salamati ba ko taxer yo ba osenga ba mbongo ebele parce que c'est de la pub et bimi lokola artiste wana za na plateau azosalela moninga pub ba ko taxer yo na ba mboka libande salamati ka awa. Alors, David Mombele bazo faire comprendre ye loko isa vrai ou ye en tant que chroniqueur azala ki censé ayeba mais ayebi angote parce que le yenge kota trop na chronique parce que n'importe quoi ekota trop na mamba chronique oyo ye David Mombele en tant que chroniqueur il était censé savoir ça il était censé ayebango mais ayebite artiste azako informé loko isa vrai azo pesa pe ba argument ezanga mutu na makolo eza neti oye na ndako ya batu okuti photo moko wana olobi bolongola photo oyo alors que eza ndako na yo te est-ce que argument wana ezo tenir debout eza na sens te déjà plateau télé eza ndako te David Mombele en tout cas je ne sais pas niveau d'étude no eza nini mais nde na mona ko kana ndengo sela ba émission na yo on sait vraiment que neti niveau anchiki ya mobulu. Niveau anchiki za mobulu. Exemple wana pesi ezo concorder même pas na réalité o eza wana. Bo pesa ka ba exemple bi pesi la te. Ya neto yena ndako ya batu okuti photo moko wana bibolongo la photo ezo se pesanga te. Mais ce n'est pas la même chose. Ndaku na plateau télé eza déjà eloko moko te. Eza pe na contexte moko te ndaku ya mutu eza place ya repos place mutu avandaka plateau eza esika ba artiste ebele bazo défiler pour ba pesa ba message na bango ça n'a rien à voir na makambo ya ndaku tango yozo pesa exemple ya ndaku est-ce que ye artiste wana soka bandi kolongola bilamba na plateau yo kosepela po na ndaku balongola bilamba na ndako balongolaka basapatu olongoli bilamba soki mutu aye na plateau no bandi kolongola bilamba bandi kolongola basapatu alobi awa eza neti ndako yo komona ngo normal eza na sens te ba argument mosusu bopesaka vraiment plateau télé eza ndako te ndako ezalaka esika ya intimité bato bazalaka na ndako kaka bato bavandaka wana soki mutu moko aye wana loba mopaya akozonga mais plateau télé eza esika oyo mutu avandaka wana zate batutu bayaka wana balekaka asali émission aleki et puis eza place oyo bozo la promotion ya batu na ba produit ça n'a rien à voir na makamba ndako na ndako basalaka promotion te mais na plateau télé basalaka promotion yo po ani nozwi photo affaire egolo ke tia na ndako na oti affiche affaire otia na ndako na oti yo kotia na plateau po ani parce que c'est là où on fait la promo ozo pesa ba exemple ba argument moko boye ezo concorder na ngote ezo concorder te exemple ano pesi oza neto ye na ndako olobi balongola photo est-ce que ndako na plateau eza ndenge moko ava ko pesa ba exemple bolukaka pe makambo ekokani opesi exemple na makambo ekokani. Ça ne se fait pas un artiste sur le plateau botieli affiche ya artiste mosusu est-ce que yoko yamba faire na plateau affiche afali na sima déjà okota te na plateau wana okota te yekuta koti puis avandi asali pe émission mais déjà okota te et bino boza ba chroniqueur makambo mosusu il faut pas ba expliquer bino tango ozo yamba artiste bomana no publicité wana affiche wana eza nango na écran botia yango na ba écran tango oza koyamba artiste
obomi nanu publicité wana. Soko omoni ke okomi na moment ya kosala ba live na yo personnel. Oyo kozalaka yo moko na micro na bato bazolanda yo. Otie affiche na yo ya fere. Obimisa musicien mutu mabe pamba babanda koyina ye ero alors que c'est logo yo en tant que chroniqueur il fallait oyeba. Soko tie affiche ya musicien na plateau zala yo moko chroniqueur. Po yo moko mutu liembongo nango. Ya liembongo nango te. Oliembongo nango yo moko. Zala yo moko na plateau banda kopese la sala live batu babengaka comme ça yo moko na plateau na affiche na yo wana ozo sala promotion. Ndenge esengelaki esalama normalement. Yo kotila bata affiche à faire te oyambaka ba artiste na plateau na affiche à faire na sima. Yo ka soki nos bia yi na plateau on dit ma affiche à faire ezala wana. Vous allez remarquer que ba artiste yo ba yebi valeur na bango o baza conscient ya niveau o ba komi nango na carrière ba rolinga biloko wana te. Ka ba artiste mike wana ba miyebi pena tende ba ovanda wana affiche à faire na sima vandi wana bando sa l'émission. Mais les artistes internationaux ou ba komi na renommée ya makasi et puis baza conscient ya renommée na bango ba rolinga sala bongo te. Bino fo boye bango ti. Bino ba Marlène Kasanga ba Mige Niema ba bino fo boye ba biloko wana. Boko salisa ba musicien ba makambu bisala salate. Même Kofi Olomide. Tu penses que yo yamba Kofi Olomide na plateau atiki affiche à faire na sima. C'est de la pub. Ya liembongo nango te akosala ngo te. Un artiste c'est une image de marque. Oko sangisaka ngo te na makambu nyonso ka meli melo ndengo wana. Non. Tia logo a chaîne na yo. So ba musicien bazate otiki affiche à faire yo moko sali ba live na yo ozo kumisa ozo sala o nyonso lingi. Mena ba musicien na plateau te. Voilà. Alors musicien pe azo yebisa ye azo tia na ye pe tembe. Aoko taper doute. O affiche zo déranger yo. O ezane tuye na ndako mutu. O biba longo la photo. Ah, père. Nous comparer ndako. Ozo comparer ndako. Un artiste oyo aza déjà na niveau. Jamais akokanga photo so na sima na ye logo moko boeza. Jamais akokanga photo. Fa kima logo wana. Eza pub mobimba. Boyebi même pas la force ya publicité. Force nini publicité za nango. En tout cas, ils ont ma pour la chronique ya mboka na biso. Soki musicien des fois signaler chroniqueur, les kambo yo chroniqueur aza censé koyeba déjà. Ils ont ma pour la mboka na biso. C'est triste. Si vous mona ba Gaulois, ba okota rancune na Junior Wendo pona nini, yo David Mombele au lieu protéger ye, oteki ye ndengwana. Ba chroniqueur, il faut protéger kapi ba musicien. Ndenge ka alobi bongo abimi déjà mabe. Omona bato bayaka mbango batindaka wana ya mikusi ba oya wana ba bimi ba bandi dia ko lapider. Oh yonde chroniqueur, il fallait protéger ye. Oye bango déjà ki sala magati. Siko ndenge azoboya ngo en pleine émission et bimisi esiko mabe. Or azolo ba vérité. Même yé moko ferré, ako vanda na plateau te bacheli affiche a fali na sima. Kutu so akoti ka amoni yango ozonga osala so émission te. Yé kuta vandi na plateau na comprendre ete. Donc voilà, c'est des choses que vous devez savoir en tant que chroniqueur. Boye barango. Yé luka ba plateau musuto mona kawa. Ozu logo ya prémisse au mami ki na plateau. Alozo yamba musicien, liboso ya logo wana. Mais c'est de la pub, les gars. Yo muto oli mbongo ya prémisse. Ba musicien wana ba oli mbongo te. So yo kozwa image na bango, o vandisi yango liboso ya prémisse, o yambi bango yambi. Ya moni na mboka na bisoko. Mokolo to comprendre makambo. Ba te beli ba perdre ba mbongo. Ba te beli ba perdre ba mbongo. Boyoka lisolo ya Blaise Bula na Tigo te. Réseau o ezaka Tigo. Et comment nini yango lelo? Po mona kake na mboka na biso toza ba ignorant moko ya osakana te. Comment société monene lokola Tigo
réseau ya téléphonie mobile. Réseau ya téléphonie mobile. Ezwa nzembo ya Blaise Bula ya Saint-Valentin. Ebetaka nango nzembo wana. Ebetaka nango nzembo na publicité. Sans pour autant bayebake. Eza œuvre mobimba ya musicien. Et qu'ils ont ba droit d'auteur nango. Babetaka nzembo ya Saint-Valentin na ba publicité. Bango bayebaka na bango te. Nzoka Blaise Bula pesi akota Sokoda. Tango akoti Sokoda asali ba papier asali makambwali. Aye ko saisir bango. Droit d'auteur pour na nzembo nanga bobetaka. Babimisa mbongo. Tigo Cash afuta pena mbongo ne ya droit d'auteur. Encore yepe atika bango pena basalela. Atiki bango basalela bazo salela po e kontaka ba nombre. Ina ba mikolo. Jo aye ko taxer bango boy na ebisi ome. Naza si Tigo asimbaka mutu. Naza pena si ke Tigo asimbaka mutu tango Blaise Bula. Aye ko pesa bango facture. Ya droit d'auteur nzembo na ye. Et à partir de là, vous remarquerez que la société mingi comme qui prudent. Ba koma kozwa su banzembo bizuela zuelate. Alors que basalango pona banzembo ba musicien belé. Ba koma ki prudent, ba komi ko banga, ya mona ekoma soki o Orange alinga sa la publicité na ye afuti batu ba yembi na studio. Bazwi nzembo wana basali publicité. Et créer les pe bana maikop. Parce que les bossos zaïka aux une ba musicien ochi aux une ba musicien on dit pays moko boya ya ba niama droit ezate droit d'auteur ezate loi ezate bozoka nzembo ya artiste ba balancer na pub bazui eloko moko ya artiste ba tina publicité sans ko futa droit d'auteur sans quoi que ce soit. Blaise Bula tango yeko fungola bango mémoire ba comprenant à partir ya wana ya mona ba société belé comme prudent. Ba koma osali se banzembo na bango moko pona ba publicité, ba koma osala makambo na bango na mwa ndenge moko boy. Alors, eza à peu près ka ndenge moko na ba makambo oyo musicien oyo azoloba na plateau. Eza na bato mosusu ba lui pena ba kena ngo musika ka ndenge ovandisi nga na plateau na affiche ya musicien na sima. To komi pe na justice ba droit pe bimi boy pe o droit d'auteur dédommagement. Au regretter. Au regretter parce que Tigo Cash, Tigo à l'époque, tant qu'on a lancé par Blaise Bula, il n'y a pas de raisonnement. Mais tant qu'on a taxé ce qu'on bon a bimisi mbongo, je crois que c'est le jour où il a compris que œuvre mutu, ça œuvre mutu. Makambo au monde en Kana Congo, na ba Europe ezalakati. Ba droit d'auteur au bon monaka. Et quoi aider mutu à vivre. Vieillesse na ye mobimba kitoko ka ba droit d'auteur au mona ya la artiste belé si asila succès droit d'auteur gande et ça la gazala ba droit d'auteur au monaka. Une fois on m'avait envoyé un contrat na festival Moroboy na tangi contrat tala ba page belé à contrat na tangi contrat boy na silisi parti o hérité na kinga tango to tanga ba contrat eloko liboso hérité na biso na nous a caché monta ba ofuta yo. Après wana na ba condition ya makambo yo il faut sala na contrat wana na tanga contrat boy na tanga contrat na moni montant ezaki nango pena gravité sikota ko na yeko tanga côté ba droit d'auteur na tanga sko contrat parti ezolobela ba droit d'auteur na ebisio mais obi ki ba droit d'auteur ka o ya droit d'auteur on peut te payer jusqu'à $20,000. Car pour un spectacle, na yon ndenge à droit d'auteur, tu peux arriver à toucher $20,000. Na spectacle, moko ba futi yo tamusu $1,000 à pamba, tamusu $500 na spectacle, mo ya moi 10 minutes, 20 minutes. Moi $500, $700, $800, tamusu pe 1000. Mais ce qui est commun na droit d'auteur, on va toucher 20,000 balles. Na tanga ngona contrat batindelanga. Et si vous pouvez comme à niveau wana, il y a des procédures où il faut ça là. Pour comment toucher le droit d'auteur et le montant. Il y a des procédures et des procédures qu'il faut faire. Donc c'est dans ce contrat-là que j'avais appris que droit d'auteur, un artiste peut toucher jusqu'à $20,000 quand on a le droit d'auteur.
tala niveau. Et combien Tigo cache à foutre Blaise Boula pour l'anzembo na yewana? Voyez un peu. Allez vous renseigner. Boyeba combien Tigo à l'époque a foutre Blaise Boula pour l'anzembo a utilisé la publicité. Donc, droit d'auteur et qu'on fout un musicien qu'on l'est quand même caché aux oies qui n'a conservé. Surtout sur la chaîne à Minene, ils ont diffusé. Canal Plus kako bomonaka. Chaque diffusion à Canal Plus a censé atteindre droit d'auteur na pays y a artiste donc débat diffuser abiso na Canal Plus lingwana. Débat diffuser abiso na Canal Plus. Donc chaque diffusion Canal Plus il faut atteindre mbongo nango. Droit d'auteur y a diffusion wana na société y a droit d'auteur y a mboka ou y a artiste aza. Mais à condition que vous allez affilier. Voyez un peu, à condition que vous allez affilier la société mourir à droit d'auteur ou ils sont sérieux. Donc Canal Plus chaque diffusion atteint à moi montant mouroboy dans la société à droit d'auteur pour les humoristes ou baza affilié dans la société où ils sont sérieuse. Et le roi ya mboka na bisote yao. Société mobimba ya droit d'auteur na Congo mbutu mutu na makolo yeba na rate nani ndiaza nani chef nani mungamba nani soki ba musicien déjà oya kilo baso ko toucher même pas ba $1000 na mois bongo ba mbolo donc mboka moko boye na ebité alors que ba poto wana droit d'auteur kakoyo e rosalisa mutu makamba bien na vie. Baka ba droit d'auteur. Voyez un peu. Donc voilà. Ba chroniqueur na biso il faut basa la effort, va se mettre à niveau. Il y a des choses aux musiciens ko yebisa ote yonde il faut yebango et puis au protéger musiciens. Ba s'improviser trop. Akepoto, libanga ndimwaka, galère, kopa YouTube ezopesa toko takaka. Déontologie te, sagesse te, intelligence te, niveau d'études moins, bakoti kaka. Ya oto omona o. To souki na biso awa, en bon entendeur, yebela. Arrêtez la musique! Arrêtez quoi?